nazolota toza na fete. Fete tozali ya société na biso papa. Boza na fete? Oui, tozomela tozolia na ndoto. Ok. Iko na ndoto wana papa mutu oservir nga biloko. Nomona ete. Ok. Elongi na ye babombi elongi na ye. Basi na liboso nzamba lobelaka bato ezaka na ndoto na conviction. Iko na ndoto wana papa mutu oservir nga biloko. Nomona ete. Ok. Elongi na ye babombi elongi na ye. Nasomba bakitenza rouge, nasomba soso, asali ba prière na ye, bikila kokotanga na ba bassin. Donc depuis jour nga na kende pa mutu wana, otozonga makambo nange marcha te. Tino yebisa yo papa ni na vanti boy. Na yebi to soki bino boyoka solo. Nakomo linga naza pesa mo batu bazali te. Donc naza pesa mo naza kofre nga moko pona solo. Naza kokata kobota te nazo zemi te papa. Minito libala nangeza ya kokufa. Ndoto mama zwaki. Ezaki ndoto moko ezaki clair. Bazo yebisa ye kendende mutu oyo faut que se confine eza mama te. Oh, soki makambo yaki ndeko mona mosala nzambe mais arrivé na makambo nyonso te. Aziye moko azalaki porte d'entrée ya vie na ye. Olingo nanga ya Yesu, olingo nanga ya Yesu, ebesika yosimbaka kobongola misolo ya mwana mutu. Baluka yo na bajeune prière, bakutana na yo. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman apika crise. Alors na oki bien te. Tant bazo se ngombongo, yo tindi mbongo, bango bale ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo se pelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo soya mama. Oh, mais là somoni mama, mama zongi génite. Mama zolia 3 fois. Tongo medi poko. Deko nanga elo musu se pelisinga. Misunga homme de veillard. Webi ke bana courant zo kata. Soki esalika manœuvre pendant ya temps bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati. C'est pourquoi homme de veillard misunga ezana kati ya clinique misunga. Donc so foutu mbango on a regretté. Ah bon, tu te souviens na wezali
baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazosala examen. en tout cas ya masasi emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veilleur misunga emonani na misu te emonani bambongo na zofinda ya po mana c'est fini tout ça bokoliango lisusu te homme de veilleur misunga ngana bango rendez-vous quand na fin du mois na pemi te non tika ya fanda kuna lia tranquille apema ba médecin 24 heures sur 24 heures a continuer kuna ngana ndo pesa kama mbongo na fin du mois yebisa bango na changer comme on a commis les petits misons babe Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Shalom, bonjour, shalom, bonsoir. Ça dépendra de l'heure dans laquelle vous allez prendre l'opportunité à Kolana Bissot dans cette émission qui bénit les familles, qui bénit vraiment le chrétien, le fidèle de Dieu, et puis pourquoi pas la société tout entière. Que Dieu de la Bible vous bénisse. Bino Baïno, c'est vous avez une émission au derrière le masque. Vraiment, aujourd'hui, soyez encore concentrés, soyez vraiment encore mobilisés pour que l'émission le lot est sur ma bouteille belé par rapport à ma cambozo leka na mokili oyo. Mais je bénis le Seigneur encore. Ozo salabiso faveur na épée bonté grâce na ye. Ozo pe saba héros dans l'ombre oyo makasi. Tongo me dit pourquoi. Bon ba ko mono noté ba ko sabs to mono no liboso na bino là je salue notre cordon papa Eli que Dieu le bénisse, notre DT papa Dinis Monsolo que Dieu le bénisse. Pourquoi pas l'ingénieur Ben, pourquoi pas Papa Zara. Et puis, j'ai dit un grand merci à une grande équipe. Moi, j'appelle ça l'équipe spirituelle. Où ils ont reçu ma beauté bien, ma prière. Je vois notre papa Thomas Fabien et je vois encore notre papa le prophète Eric Kassongo. Pourquoi pas notre maman, la servante de Dieu, maman Wechi. Pourquoi pas le pasteur Gilles qui est parmi nous déjà. Laissez-moi le saluer déjà. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour pasteur, bienvenue. Vraiment, je suis ravi encore de vous voir. Vraiment. Que Dieu soit loué. Et puis, je m'aimerais, avant de tout commencer dans cette tranche de cette émission, tout dans vraiment béni, dans le Sambo ya Moto Nzambe, pour que notre Dieu, Azanabiso, du début à l'émission, comme un Dieu alpha, à la continuité comme un Dieu Emmanuel, et jusqu'à la finalité comme un Dieu oméga. Vraiment l'homme de Dieu, dans le Sambo. Merci beaucoup, prions. Gloire à Dieu. Nzambe, nabo mo centre na Israël, tendre Père de péché, merci. Nzamba bomoi toza reconnaissant éternel Dieu na oyo sali pe pona oyo ko sala. Éternel Dieu reconnaissance na biso nde yango esali to rendre yo gloire parce que mokelanyo solobi na makomino que celui qui offre sa reconnaissance me rend gloire. Toza reconnaissant tika été éternel Dieu na katia bomoto ba incapacité puis ba insuffisance existaka to koka komema émission o lolenge esengeli te soki molimo na yo ekambi biso te yango to sali appel na molimo na yo santunde ekamba biso enfin auto koloba epesolo lokumu o no seza yo te ezala mosika dans les noms puissants de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Vraiment tozali na posa tous elle a édifié, consolé ou bien réprimandé par rapport à ce que notre maman, Elibiso Awa, Toyambi premièrement. Bonjour maman. Bonjour papa. Que Dieu te donne la force. Il y a ma beauté belle ko sunga manasi manayo par rapport à likamboy na Awa. Et puis Zala Makasi et aussi la foi que le changement est possible. Sangoni nous même Elibiso Awa. La mission na biso est derrière les masques. Ah. Papa, ezaka pasi me nayebi ke bino trouver lenga solution nzambe na bino pe akosunga. Amen. En fait, papa nanga azaki mutu munene. Azaki na bambongo na ye, bakompagnie na ye, biso bande ko travail. Oh. Et quand arrivé que papa est kobela na maladie papa bela ki to me ko tambola po yo kabia yo kai bien te ay to ko faire voyager pour ka kende ko zwa pas que ko soigner comme kuna esimba ete papa tika kibiso na ko tika papa tika kibiso
esengaki na accompagner ba remplacer mutu musu na place ya papa mutango ezalaki ndenge afe ba remplacer ba famille bandimaki te balingaki te ekome mwa mbutu mo boye erne kofandisa mama esinga mwana nga makambo bakenda nango na kibomoto te oyo tozokende eza kisi te mais tozokende oke kokanga nzoto ozala protégé mpo mosala na yo mpe eza mpe protégé papa yango nde nandimaki tokendaki kokoma tokomi kuna moto yango nayebi te soki azalaki nganga so epende nini abijaki nga nasomba bamaki nasomba bakitenza rouge nasomba soso nasomba poudre nasomba bilo nyonso wana papa nakie nango kuna asali bapriere na ye bikilakila kokotianga na babassin loka biloko asali nga wana papa kozonga na ozonga tosisi na biso mpe bienga na ye tozongi ndako kokoma tokomi na ndako donc depuis jour nga nakende pa mutu wana oyo tozonga makambo nange marcha te liboso kutu nazalaki bien ntina oyebisa yo papa nde navandi boye nayebi te soki bino boyoka solo nakoma olinga nazala place mo bato bazali te donc nazala place mo nazala kofre nga moko mpo na solo naza libala nayebi ke esengo mwasi nyonso ezalaki soki abali abota bana papa sois forte maman papa zala makasi avancez maman nazokokata kobota te naozwa zemi te papa minitso libala nanga eza ya kokufa nga na mobali nanga tozoyokana te papa noyeba te nde nanga osunga ngai ntina kendaki nayebi eteki makambo ekoma ti na niveau oyo noyebaki ezaka juste protection po ta nde papa akufaki nolinga te jour nga mpe nakufa loko na remplace na mosala na ye mais oyo ezokomela ngai eza vraiment très difficile problème sur problème depuis nauta kuna problème sur problème papa naza moto oyebisa te papa natali na biso na bina bomba na continue ka kovivre malheur na vie na ngai yongo natala bino mingi nayebi ke bino ana ozwa solution vraiment mpo naza pena na problème j'espère ke nabeti histoire nanga molai te me nake nango ka bref bocomprendre ngai maman c'est maîtriser que soit forte yo okendaki par ignorance ndenge olobi et je crois sikoyo bapratique oyo banosala yo wana anda kosala yango au nom de qui et puis pourquoi ezalaki losambo to nini somba bamaki somba boye tout le pratique là bon nde kosala baprière service de prière ou ezalaki nini au juste oui papa eratiki nga nasomba biloko wana esinga bi ye mo akosomba ngo te momwe nga monake nake kosomba papa nake nasombi biloko na ye nango na drap rouge atindaki nga alatisi nga ngo akotinga na kati ya base na soso onga nasombaki abandi kobetaka ngo na nzoto. S'il vous plaît, quand on a ma pratique maman pe azalaki présente wana. Maman azalaki sur place. Ah, zo mona pende. Bande komona. Et maman donna esaki abino bima. Et maman biminda katika banzoloko. Donc encore aux ana banzoloko. Asa banzoloko papa na ngai.
Maman a envie ou comment aussi, ou bien maman a envie? Oui, maman a envie. A envie. Azo mon appending ozo komi ko bimisa solo boye, bali ozo botate. Mon Dieu. Pasteur Jules, je ne sais pas quoi dire parce que des jours au jour, de problèmes, des jours au jour, il y a toujours des choses qui nous font un peu étonner, nous sommes émotionnés. Je ne sais pas, ce qui, au quelque chose à nous aider dans la spiritualité, un conseil, une exhortation ou comment? Vraiment. Merci beaucoup, pasteur Bienvenu. Ça fait mal, tout bandana, ça fait mal. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de personnes, bazo ko tanaka ta perdition, bango moko bazo à la porte, il y a malheur na bango. Il y a des choses où il y a des fois, bato sous à cause de la révolte au silicon, le mais au cause à la boende na ko traiter on soit ko traiter parce que oza mwana mukete, oza bébé té quand même oza mature, oza na société, oza mutu oyo ya valeur. Moni déjà koloba papa zalaki na poste moko à likolo et papa zako sala tant papa za na poste moko à likolo carrément yo pe oza na chance tu oza na poste moko ya bien parce que papa a envie. Moni c'est que déjà na société ba pesa ka déjà ba respect moko quand même na maturité moko il faut quand même pour mon appel makambo autrement. Malgré la spiritualité de domina kanyo so cause la faible cause la makasi na bomoto mais faible na quoi na spiritualité oui mais ndi kona biso ya mwasi par rapport ya kanaye par rapport à kandi kona biso ya mwasi tango papa akufi oui papa akufi tolo bango e cause la liwa ya nzambe ou ya nzambe te mais mudno so akufa ka nzambe nda permettre ngo za baliye za dans le bien ou dans le mal nzambe a permettre ngo papa akufi il faut ba remplacer yo mais ni so essayer est-ce que pour ba remplacer yo il faut kende ko kota ko mona ba marabout est-ce que pour ba remplacer il faut que pourquoi moto na vie na yeli boso mona ka négativité pourquoi moto na kati na yeli boso mona non makamuka ya mabe poste on attend ozoka ngoli boso zoka ngwa nani ozaki motivé na quelle spiritualité kota kinda kuni okota kanda kunini pour que ozwa poste wana et maintenant pour que o hériter poste papa na bino il faut que ndaku moko boy non arrêtons ça au monde des fois ngomoni entourage na biso ou bateau baza tout autour na biso pe bazo sala bateau bazo conduire biso dans le mal na âge au maman biso azana ngo parce que ils a derrière le masque to la balati masque vraiment asa mona mukete. Est-ce que ata idée wana ya tango bazo peso idée o ba ke tukende ko simba to tukende ba ke ko protéger muto a protéger ka moto na sia mokili eza c'est Dieu papa na ngai papa na ibete ke ko koma boye avant la kende kuna eloko poussé nga pena na kende papa na lalaki na lali na butu na solo tatoza na fête fête tozali ya société na biso papa boza na fête oui tozomela tozole na ndoto ok fête nini ya société oui papa na ngai iko na ndoto wana papa muto o servir nga biloko no mona ete ok elongi na ye babombi elongi na ye papa biloko na olia solo oyo kaka solo po ba o servir nga nazoka ngo solo me nazolia kaka kona zaki na mutu mote ok nakokende nake kobetela ndoto wana nakendaka kobetela mama na biso donc la vie na yo ndeko moi c'est excusez nga mutu ada permis otuna ba question zali papa bienvenu mais permettez nga tuna ta question na vie na yo avant osako bondia to une église moto kenda prière na banda okende na église ni bon tout temps à comme église na émission t parce que on sait jamais on sait jamais monsieur zaka suivi l'église ozaki ko kende ko bondi la wana ndoto ozwa ko zene capacité ko betela ki muto asiki ko kambabino na molimo kuna papa na ibite soki ba aveugle kingao soki ni nango banda ko kanga ngai mon Dieu ide wana kuto ezala kinga tate ide wana ko lukata papa pasteur na betela e ezala kite papa na ngai
dans la relation on pose atana mutu mota bondela ka ozata mutu mota kenda prière même l'église ozaki na camarade monte bozali na église moko papa bazana bango kebika musalango oya biso oyo sobi wando betela mutu atando tondo loti bobo mutu mususu mutema na ina yebite yako na gardaki yango obeteli ka mama mama explique na boya ko betela mutu ayoka ene kaka mama lobeni papa tunyo mama lobeni mama era ayoka ebisinga bimwana ngai on est déjà attaque déjà. Ah. Oh. Donc c'est pour ça que vous avez quoi. Yango to kenda. Voilà papa bienvenue. C'est ça que bien ça qui cité. C'est de protection na yo. Pour que on a déjà mutu. Oh serveur biloko ba ola selong na été. Pe biloko oyo zolia wana. Eza solo. Yo kente on. C'est que un jour moi na ngai na perdre yo. To kende bakanga onzoto. Nyonso ba nga basalo ya mabe ba olonga yo te to na sa posa perdre tende papa no akei maman botinga lobi papa na ngai ne bete ke na papa bienvenue vraiment la Bible nzamba lo baba ndenge belé amen Bible lo bango Dieu parle tantôt d'une manière à d'une autre si au monde des fois ba négliger que lo moko langage nzambe nzambe mutu nzamba pesi mutu nyonso te capacité ya ozo vision. Si. Mais ils ont la bataille nous avons appelé ça une capacité à l'autre makambo se réaliser. Moni aujourd'hui ba maman ko négliger ba songe. Ah, na la ka na l'autre et le ko pe kiminga apa ina épée. Mais oh ça moko ya langage nzambe ngalo baka ba sina liboso nzamba lobela ka bato ezaka na ndoto na conviction. Si. Et dit moko ya ba première départ au nzamba oui ko se converser na moto. Parce que moni moto pe na kati na ye tam so azana kati te ko luka nzambe na profondeur. Moi ba don wana to ba grâce wana ya ba vision ya ba maramunyo sona ezala epé ko zala été. Mais au moins ozala tam so zana kati ya ba masumu. Mais au cours zala na chance ya ba ndoto moko lo tu peux ndoto se réaliser. Ndoto mama zwaki ezaki ndoto moko ezaki clair bazo ebisa ye kenende mutu oyo faut que se confine eza mama te eza non ni pe camarade quand même ozaki une église oyo dai ko kende obondela kende luka mokambi wana expliquer que papa ta na moni le mal est que bokomisa ba serviteur ba camarade na bino le mal est que bokomisa ba serviteur au mona moko ka bon bazana pona ba offrande bon bazana pona ba dîme oh non. Nzambi a placé yé liboso parce que ozana une capacité au monde nzambi au monde nzambi à travers mosali wana tant au monde lo moko na buto o lala ko loti ndoto moko to monde ba sin moko ya bien tekino luka mosala nzambi normalement que tala pom na ngo bobo nzambi akopesa yé discernement de l'esprit o yakoluka ko soso la ko expliquer yo nini o ezo se passer or soki makambo yaki ne ko mona mosala nzambi mais arrivé na makambo nyonso te parce que alobi ngo yé mot clair donc on a tuni que toute une question awa tango okota ki na poste wana okinde ko mona ndaku nini ozaki protéger na spiritualité nini couverture spiritualité nini ozaki pour protéger nango pour de ko remplacer ka papa baki ko mona banganga vraiment aziye moko azalaki porte d'entrée ya vinaye papa bienvenue permettre nga tout ta passage moko na otanga na psaume 25 psaume chapitre 25 verset 3 la Bible dit tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Amen. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Mutu soki nenga azaki ko azaki na azaki ko bondela. Azaki vraiment sûr na prière oyo azaki ko bondela to na église oyo azaki ko bondela. Makamoni ngi ko kombelete. Anga za la confondité. Oh Exact. Moko ba songe on ko apprécier pour asoso là mais dia ba seni a désorienter pour à ruiner binaï. Ah mon Dieu. Yango moni aujourd'hui makambo musala tuna une question makambo musala suka pona yo ki yangote. Donc déjà tant mutazo lumba solo boy. Makambo musala pour aso a hérité poste papa na bango. Azu yangote. Mais ba kende ko sokola e ba sombise somba maki somba boy batran rouge pour ba luka ba kanga yo pour ba luka ba maman na ngai na sur la terre muta protéger ka moto zaka nzambe so ozu problème na diable okimela pa nzambe mais so ozu problème na nzambe okimela pa nani c'est que muto a protéger ka ezaka nzambe alobi soki nga na bateli te ozu batela to travailler en vain
C'est que le vrai protecteur, c'est seulement Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Le mal, c'est que toujours se confondre dans makambo moko ou ils aient bisoté. Eh maman nanga. Oui, papa. Problème na yo ezali yo moko zaki auteur. Ya malheur ou ekomi na vie na yo. So oui, toko zara to yo kango mais toko ko lese ote. Toko za pene to vandi boye solo na pe tozo yo kango. Mais toza lo kwa minganga. Mon ata ote pota mo ya solo, a ote tango jusqu'à la fin. Si. Et a ote couper sa impression qu'azo ka solo peut a couper sa mutu wana passe. C'est idem avec vous. Toki ko l'action te que tozo ka solo, ko faire voir te que toza et toza ndenge moko boye non. Les EO, c'est pas bien. Omoni, donc problème na yo ezali, il faut oser la sincère envers Dieu. Amen. Koluka nzambe ka te parce que okumo lumba solo, oke musala te okimi bato, omikaka nkangeli na ndako. Yango ina bavo Jésus parce que bike derrière le masque ana chebiso, basala nzambe bazalaka, ba obondi la pona yo non. Ngana osala contre na yo soko ina pensée wana. Mais soko ina pensée yake nazaki moto. Bible lobi yango so to lobi to sumuka te to zaba kosi. Si. Que na kati ya bomoto eza na ba incapacité na ba insuffisance existaka lokwa na zangi na kati ya ba incapacité na koyaki na yoka ki bato na place na yoka nzambe nde sali ke ememelanga oyo ememelinga nzambe limbisanga na yepa na ekomi bwaka nde eza une bonne chose. Oui, papa, yango nde na ya ko reconnaître que nzambe naza moto na kati ya na koyaki na ba faiblesse na koyaki na yepa na yo po yo salanga ngolu nde eza idea bien. Mais ce que oyeka parce que babondi la pona yo pitango okende ko luka susu poste wana la to bondi la pima kamone ozonga nango. Natiki papa na ngai natiki papa. Voilà papa bienvenu. Na komi na suka. Non. Naza pesa okima te papa na ngai papa. Papa bienvenu ngako na sepeli na langage oyo. Akomi na suka. Bibelo bana biso esika maela moto suki esika ya nzambe nde bandi. Kokoma na suka eza bien. Sikomi pesa vie na yo. Corps, âme, esprit na yo et pas en zamba bomo pour que Yesu soit banda histoire sika na vie na yo. Bible lo bayango que celui qui est en Jésus-Christ il est devenu une nouvelle créature. Amen. Et toutes ces choses est devenir nouvelles. Donc tant o yamba Yesu comme continue mobiki si yeba que na vie na yo na makambo no sikomi ya sika. Papa bienvenu ya oloba ise belé mais ndeko ninga za boye toko koloba nyonso a na télévision parce que TV zangonga toko faut azala sincère na nzambe akoleka vraiment na kirkir dam moko au face à la sincère envers Dieu et puis il y a des prières au faut basala pour na époque abika loboko nzambe makambo ba tchekate parce que ça na oka sort moko ba tchek na kati na ye vraiment. Merci papa. Que Dieu soit loué vraiment. Ma sœur papa nzambe simbi motema na yo. Amen. Oya koluka lobiko na yo. Parce que Ecclésiaste chapitre 3 le verset 1er jusqu'au 9e verset nous dit il y a un temps pour tout. Dans tout ça qui n'atteint à ignorance, maintenant aux autres côtés n'atteint connaissance. Dieu ne te laissera pas seulement comme ça là. Dans les boulou moko kendeka bongo. L'autre fois, il a eu à te parler na songe de mon bindo to na fait au servir bilo comme ton mon na te les blocs comme solo. Dieu t'a parlé, vous êtes en ignorance. Si yemoko a pesi accès au comme lumba solo boye parce que sans contredire ce qu'un homme aura semé, il mentionnera. Voilà. Yo sema qui vit moko ya ba protéger yo ba kanga yo nzoto ba sungo sona nini. Et voilà ce que les sort aujourd'hui. Na sepelo mo pasteur je la tuna que na debi a tangolo takindo tuna yo. Vous avez l'église au Sambelaka, vous avez l'église au Sambelaka. Mais comment tu as une église là où tu pries? Ok, vous mettez le pasteur en andototé. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, ça a une grosse erreur. Yakobo, c'est ce que les Écritures saintes nous disent dans le livre, il y a 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. À ses serviteurs. Que je puisse avoir mon docteur, que je puisse avoir mon maître avocat, que je puisse avoir ce qui va sentinelle, que je sois avec une personne qui sera comme ma cuisinière. C'est bien. Pour en aller à bien, pour basambe langa bien, pas un maître avocat, pour la santé langa bien, pas un docteur. Mais tout ça là, il y a qu'à la deuxième position. Parce que Job a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Quand tu as un maître avocat pour les dossiers judiciaires, quand tu as un docteur pour ton bien, il y a santé, alors la spiritualité.
Alors la spiritualité, ce que moi je te demanderais, awa ozo yepana nanza, mais c'est bien. Ndenge ozo avouer mabe salaki wana yo kenda qui par ignorance maman kosi yo ke ezana ngonda kwa ngangate. Mais dès que vous voyez somba maki, tu viens de dire ici ozo botate. Or que maki na spiritualité. Et ça représente les enfants. C'est ça. Comment on te dit kaka somba maki, badra rouge wana ba sombisho rouge c'est le sang. Et comment, oh mon Dieu, nzamba sungayo yango bible lobi mon peuple est péri. Faute de connaissance. Que Dieu vous assiste. Et je crois, dans ce pelo papa Jélobia, où les cana cure d'âme moko sincère. À part seulement les effets ici, il y a Kokenanda Kouana, si aussi il y a d'autres choses, même dans mon salango, au salara batumabe, au kangela batumutema, tout ça là, il faut que tu le panzambe. Il s'appelle un Dieu miséricordieux. Amen. Donc, à Boakaka, corde, il y a bonzambe n'est pas dans la misère. À Osumayo, Merci. Et pas tout est possible. Je crois c'est par ici qu'on va chuter pour ne pas abuser dans votre temps par rapport à tout ce qui vient de se passer ici par la grâce de Dieu. Oui, c'est la même de Konabiso. Nandenga ignorance, a eu conscience, na connaissance et tkalipeyo. Et sungayo. Cette émission est là pour te défier, pour te fortifier que ko bate malamabe wanate. Parce que Ecclésiaste nous dit il y a un temps pour tout. Maintenant là, tu es dans un temps d'être caché dans les mauvais plans que tu es en train de faire, dans les mauvaises choses. Mais tika, t'es un lobby en bokanzam. C'est un ami fidèle. Et puis c'est lui qui va avouer ses péchés par au délaissant à miséricorde. Et Dieu soit loué, je ne peux pas manquer de dire un grand merci à notre papa qui nous fait cette grâce et faveur. Il y a Roseteni, toujours devant vous, là je vois notre papa Chiki Moukadi, il y a maman Nabiso Lydie Moukadi, que Dieu bénisse le couple Moukadi. Et puis Nabiso quoi, chaque temps, n'oublie pas à accomplir la religion pure et sans tâche. Comme Jacques nous dit, c'est de soutenir, d'aider, de manger avec les orphelins. Dieu ne manquera pas de te bénir. Ce qui a eu sur Zongité, c'était bien moi, votre humble serviteur, le pasteur bienvenu Mkobo qui était devant vous. On va encore se revoir. Au revoir, bye bye. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.